osengi ba pardon na ba yaya na ba leki na ba ndoki na ba musicien mutu na ndako na ote Karine pardon marque na bango donc Karine surtout côté ya ndako kobengisa mutu te ezala président Anse Luzolo bandeko wana eza penza nayebi ke nalingaka yo nalingaka yo président mais na ndenge ya ene te président na olobelo mpenza na ndenge ya pete na ndenge ya pete komemela biso molongo ya somo na ndako ya Karine te pardon siko nazobongisa mwa pete na ndenge ya bien président Anse Luzolo soko olingi osala théâtre ka yo moko na Karine okumbi voiture yo moko mais omema chauffeur te po atika na balabala po amona esika Karine avandaka te toboyi yaka yo moko président Anse Luzolo boka tele parti wana botindele mama fashion alingi te mère fashion penza aza fâché non na fâché te na obetaka sete Zambe na ye po mbalo yo Karine kwa enregistre bino wana nazoyebisa bino penza mbalo kuna Karine enregistraka bino te mbalo yo Karine kolupe bino te akwa enregistre bino ezala likambo même kokosola même soko kosoli akwa enregistre donc bobanga na bino parce que c'est pas la peine bosengani asengi bino ba pardon bozalaka musika ye pe musika bino pe musika so ebokute na ba feti bambote yaya ndenge leki ndenge ça va mais boyoka baposa bozana ba malewa na bino toyokani bwe nasenga asalelanga publicité eke simba lisusu te Karine osala su publicité na bino te Karine mpe osenga bino su babageti te donc eza penza bongo Karine mpe akoloba na bino te ke boya kozwanga omemanga otikanga na matonge nasomba babiloko nasala baprovision akosenga bino lisusu te donc voilà nga na ye nabeta sete yango wana Mike la 16 dichesse yo pe komemela Karine molongo asomo na ndako na ete soki bino bolingi bopesani rendez-vous na Karine Karine oya bokutani mais boya na ndako na ete bino napekisi bino te mais bino le problème que bomemaka na bato en même temps. Bonjour maman Cathy. Bino le problème que na yo na président Anse boyaka bino mote bolinga bomema batu wana toyebi mitema na bango te biso tolingi Karine na Maison Blanche mutu azala kuna te bosala pe théâtre kuna te bosala ba théâtre ka bisika bokuta na kati ya Kwiki na Avenue Louise po Avenue Louise bokosala pe théâtre na ba galerie kuna na kati kuna ba espace eza espace public pe ezali bosali ba théâtre mais na ndako ya Karine tolingi tomona ba coin ya pièce wana ka Arieta na mama na ye na Koko Sompo na mama Charlotte na famille ya Karine Mokoni na coin na